Vraiment, Tozana Mawa par rapport à l'Iwa et à Mama Chako. Tout est en studio pour nous rendre hommage au Yemba Nzembo Moko. Moi, je suis là dans le cadre de l'Union sacrée des artistes et comédiens du Congo, où je suis le coordonnateur. Tout est pour participer pour nous la Mama Chako. Pourquoi pour la Mama Chako? Nyoi Jele, Nyoi Asamboto, Nyoi Jele, Nyoi Asamboto, Lo Seke la Sato la Demba, Nyoi la Dikila Lande, Nyombute Kelembeye, Akambola Njangane, Shakwa Mbocho, Enyomya Mbocho, Emamambo Kaola, Elotambo Homba, Homba da Mamane. Machako, Mama Langa, Yotiki Bise, Ngarampasi, Machako. Mama, lelo tongo yetani pensoli pe kiti biso na miswe. Tozolela yo Mama Chako, Jackie ngayo kei. Nzambe sokele wa basomba kango na mbongo melenga na sombi. Watikela nga Chako na ngai Jackie mama e. Pona ngai nzembo meza teza malubaka na ole ya Mama Chako. Oazaki mama na kati na biso Mama Chako kwenda mbote. Ezanze na biso nyoso. Yelo ke biso toza kolanda na sima biso ba artiste to lelio na loyembo pe na maloba na biso mama. Bantuka na moni ba vient ngai Johnny Sakla bazawana donc majorité artiste taga ba ko dans na poto ba yembi. Papa le beki mbantsika yembi. Batuka masiya na gabo ma yemba ko yemba c'est que azan azo conseiller Mama Chako na yi. Donc tout ça tout la na kat bazo yemba ba yepi la bazali wana donc tout le monde. Na yebi mutabomi Mama Chako yango baba oleka na puso oyebi sanga lobi lobango kaka donc na yebi mutabomi Mama Chako mais atanga bofuninga na parquet ata bokena nga na ba commune na atanga kombo na epo azaka na kati na biso moko ba artiste. Ouais, studio net tozaboye toujours tout le monde la yebi déjà to peut-être les grands baoba ya moko ya basi lisusu oyo a leki na sima ya mame waso na sima ya mama je crois il s'est cueilli déjà aza déjà troisième aba mama oya munene akei na mboka de mama Jackie Chako lelo mère atiki biso akei toza na studio a compte ya to kanisa bon chananga na bongisi po na Mama Chako bon chana na ko refessango bien avant na refessango bo bino bo komo yemma papa ma chef inspiré bana Kongo bolela te tozangi Mama Chako solo tozangi Mama Jackie solo likolo ya bopitale ya lokuta oyui mbula moko ekobetaka ya makasi bango pe kokwelaka bango Chako kendo mboka tata pema na yo kimia na yo nzambe asala grâce na yo kasi oya bino na kati ya RDC oyo baza koluka bosala kaka bon on les a baissés donc les a babiloko mongo les a pendant bon na kati ba camarade na ba système ma banga ezala nango kaka après ça lever na kanda les grands baoba bega kanda bambote belé Mama Jackie akei na pesi Hélène Simondele bambote belé na petit basser na ba Clarisse Marie Mangenza Sar de mort na pied bambote belé ya Jackie akei Mama Chako ya bino bolingaka tongo midi pokwa yo wana akei pesi le venanga Milonga Kiki Serge c'est comptable ya makasi ya mboka bambote belé na pesi ya pomboma bambote belé na pesi bana makala nyonso bambote
napesi mpe bana nga balemba Kinshasa mobimba bambote ebele bana kalamu selem mobimba selem libanga ouais bambote ebele en tout cas nga nayebi moto abomi mama Shako yango baba oleka na pusa oyebisanga lobi loba ngo kaka donc nayebi moto abomai mama Shako mais atanga bofundi nga na parquet ata boke na nga na bacommune na atanga kombo na ye po azaka na kati na biso moko baartiste donc moyen kobomba ye eza te tokomobimise sur place mais na otanga kombo so bino mo botuni ngai moto abomi mama Shako so komone nani bon eza makambo kobangaka papa mangam na ndimi bakelanga ta la grande instance bakelanga ta wapi na ndimi prison mais na otanga kaka kombo ne eza nzambe moto abomi mama Shako. Merci penza. Vraiment tozana mawa par rapport à l'Iwa et à Mama Shako. Toya wana studio pour nous rendre hommage pour Yemba Nzembo Moko. Moi je suis là dans le cadre de l'Union sacrée des artistes et comédiens du Congo où je suis le coordonnateur. Toya ko participer pour nous la Mama Shako. Pourquoi pour la Mama Shako? Mama Shako est un modèle. Mama Shako était différente na ba comédienne ebele. To pesi mbote na ba comédienne nyonso. Mais là, comment caractériser que Mama Shako, c'était la simplicité. Cette dame-là, elle a travaillé même dans le bateau de l'Ibanité. Nous avons un projet qui a groupe, mais Mama Shako a porté une main forte. Là, c'était fantastique. Il y a une qualité, les comédiens belés, ils ont un film, mais ils ont un film. Et voilà pourquoi nous demandons que Mama Shako ait un bobsek digne. Tout le laïe n'a pas malam. Gare na bateau, nous sommes en bon matanga. Bateau bangindaka na matanga. Bato bazwa kasoki matanga ezali bamoni ke notre kozwa mwala te eza mabe parce que toza bapaya mbonga matanga baliaka te eloko tokosenga na bato tolela Mama Shako nous les artistes et comédiens tolela ye dignement koswana te kolatela mba mabe te na bomone mobimba zaki moto malamu akende na kimia parce que Mama Shako azaki na considération. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. À quoi mon amukolo boiseau boudé. Oh, Mama Shako azaki bongote. Même à ta comédie à mon amouké, azare ko considérer. Et voilà, des valeurs. Oh, yo sengele tika le panabiso. Même à son absence, tout continuer en go. Mais c'est que je pouvais encore ajouter que nous sommes des passagers sur terre. Tango tolela ki ba mundweri toleli ba mindondo. Mama Shako azaki na bomwe. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Demain, ça peut être notre tour à nous. Toko sala nini tango tozali boso na Nzambe. Voilà pourquoi to sala musana biso proprement, to pesa batu ba leçon, il y a bien, to longola be sanité, na musana biso to laksa ba valeur. To tika makambo wano ki artiste mendiant, artiste kaka muta matolo, artiste muta ko senga, non. Yango biso na union sacrée to le artiste azaka mobola te. Artiste, il faut vivre dans Moussana. Voilà un peu ce que je peux dire. Courage na bande kono so Hollande biso et puis nous encourager baton so bangaka Mama Shako même ata moi liloba moko na famille et kozala bien. Merci. Merci mingi na ndenge voye ko surprendre biso na studio awa pona kolobela liwa ya Mama Shako. Mama Shako asali biso pasi mingi. Mama Shako asa icône na monde théâtre. Mama Shako toza na promotion moko. Ata biso toza na groupe Salongo Mama Shako azo sala. Toza na groupe Nzoi Mama Shako azo sala. Pourtant toza na ba groupe Nzoi ba groupe Salongo ba artiste balaki belete na mboko. Ba troupe balaki belete. Donc mon kitane ya groupe Salongo groupe Nzoi eza biso ba chic choc loyenge. Oya ngade da salaki après toyena ba nouvelle loyenge. Après ba troupe bano bota ma Liz Boy ba troupe kili bano ko bota. Donc Mama Shako a outi musika ya kosakana te na monde théâtre. Na théâtre simple après il kontra na monde nzonzing. Tango producteur major Bisadi di paswaki ye ba Titi Kalu ba nani ba José Mabilama. Mama Shako azalaki toujours ko sala. Mama Shako asali pena ba sans souci. Na groupe sans souci a jouer kuna. Mama Shako a tourner pena Kimbansege lelo azana poto. Mama Shako a tourner na ba Kokodia Nzombo. Mama Shako a tourné ba Mama Pembele, ba Mama Nzita, a tourné ba Mangobo, ba pauvre Monzali. Mama Shako a sali, il y a trop na mboko. Quand ne balo ba mboka ngo, tamsu ba artiste bazalaka ba onka ba kipaka bango bien te. Mais Mama Shako en vrai il a sali trop. Donc azo mérité ba honneur.
ya makasi na gouvernement ya Sama Lukonde Mama Shako azo mérité ba honneur wana po honneur ezaka te joueur abetaka mingi o musicien wa salaka mingi ndenge exemple banteraki Joski ki Mbukuta ndebe bakoko enterrer Mama Shako ndebe ba enterraki ba papa Wemba ndebe bakoko enterrer Mama Shako po na papa Wemba na monde ya musique Mama Shako na monde ya théâtre mais nebi que gouvernement otika bisote ko tia maboko po to ba enterrer mais malgré ils ont ça la période moko ya Covid ba troupement te ba veille mortuaire te ba nini te mais na biso ba artiste to ebike to kunda mama na biso malamu po yesala nga passe po dernièrement pièce asuka to tourner na yena na sila to tourner na sila pièce asuka pas même 10 jours mama Shako yeko kufa le même jour nga tuna mama Shako nga bi mère ndeni santé na yo boni mama bipendo abi mama bipendo pas obela makole so sale passe mais ngai ndongo moni nga bo ndeko nanga fo bagene ko opérer nga myome nga na ebili mama Shako tango na yo ya kufi nga na si bagene ko opérer myome mais après tu yoka kezali myome tezali minu sinon te nga moyena kota na ba profondeur ya mama minu wana ezate parce que nazoye baté oya memaki mama Shako na hôpital ndeko na ye nani oya moneki balongolaki 3 minu tozoyo kango bongo mais est-ce que ezalaki nga na monaki to yebite bon linu peso balongoli bada de sagesse wana oyokaka etushaka ner linu kaka bana koswa yo okosala ndenge nini mais soki etushe ner okoma ndenge nini c'est ça le problème ndenge tozoyoka kaka balongolaki ye minu azongaki na ndako ntango azongi na ndako après douleur après 2 jours soki 3 jours nde douleur ebakisa me makasi na yaki na hôpital mais koexplike yango bien boye en tout cas tozotatone nano faut on a pena bandeko na ye o amemaki na hôpital expliquer batu bien ndenge ezalaki wana batu bakozala convaincu mais na biso ka tozotatone batuna oyo ezalaki boye batuna oyo ezalaki boye vraie version pena tozoyeba te voilà lelo na koloba pona mama Shako bon lelo to ya on a studio pona koyemba o bayembaka bayembi o balobaka balobi pona ko honorer kaka ye puis à partir de lobby samedi to sala peut sala ba programme ya ndenge ni to ko enterrer mama na biso voilà lelo na koloba. Donc, ça passe pour la zone comme le bamilité, la zone comme le bamilité pour tout bon si tout mon co, tout canaki pour tout est comme bon ça y est. Azaki a mon co banda na banda théâtre. Azaki a encouragé ngai. Na kutana na été. Alors balanga mabe obieni beauté avec encourager ngai kapiko musango za pasika bongo prévenir que tout okutane awana nzinga wali ye mutu apesa ngai ye mutu apesa ngai trophée ba pesa ngai ye mutu remete ngai donc ça passe nazo ko rater pardon s'il vous plaît. Moni mama Shako azali icône ya culture na biso congolaise azali icône na très dramatique na biso aza grand cinéaste azo mérité ba hommage digne de Sorane avec la fois passée donc moi ce to subito ça théâtre et ko le kanango kaka bongo et qui na mo esili to zuli kanisike to sala nzembo parce que ce to sali nzembo et ko tika éternel mutaroza na mutuka akotia nzembo Shako akokanisa Shako mutaroza na bar akoza na boîte sur la série nzembo wana akokuta ba DJ bakotiela ye donc to immortaliser Mama Shako atikali libela na mitu ya batu pe na kati ya musique na biso ya Congo surtout na Mama Shako nzembo moni Mama Shako ninga za boye na baki na la fois passée Mama Shako soki ezalaki politicien nde toza na deuil national po aza motu moko moni aza motu moke te alors nzembo tosali na sengi na bato nyonso oyo alingaka baartiste comédien ya RDC aza na nzembo oyo na telefone na ye aza na nzembo oyo même na flash ne na ndako ayokaka ntango nde mpona kokanisa Shako ngai naza na pasi makasi parce que sans souci bato bambiki na kutu sans souci ezali Mama Shako sans souci akufaki le 23 juin jour pour jour azokokisa 12 ans na mabele le 23 oyo alors tosalaki organisation na Shako parce que tosalaki ye mausolée faut tokende kodévoile yango le 23 juin oyo donc Zambé 12e anniversaire à décès oui parce que sans souci le 23 juin maman na biso Shako akufi le 15 juin
Donc tout les gars na 8 jours à Pamba. Autre mission ça va chaque qui na cimetière tout dévoiler mausolée à sans souci. Mais sans souci, Aline et Chako a dévoilé mausolée na été Chako l'a dit sans souci. Alors pour nanga moi il y a 6e mois, les mois où on gagne na ce qui pota monene et ko tika ko longa na mémoire na ngate parce que na ko fait les sans souci le 23 juin, na ko fait les Chako le 15 juin. Là parce que ni wa tout le beli wa liwa zamabe. Amemi biso ma Chako. Moi a capella nzembo refrain wana. Ce qui na yembi na kolela. Mais lokolo lingi na leli mingonga malamu te. Liwa yo mabe omemeli biso mama Chako. Donc moi serait capable de monter ma vraiment maman nangai. Est-ce que bab comédien no so ba répondre présent à l'invitation au Roland qui n'a tinde ko nanga masia adaki na Gabon. Donc a comme ka le lobby que ah biso nzeza te. Mais masia sel makasi ayena kano rapide ndeno baba dans le studio. Adaki na Gabon ma yeka pa imla mama Chako. Bantuka na moni ba vient ngai Johnny Sakla bazawana. Donc majorité artiste taga ba ko dans na poto ba yembi. Papa le beki mbatsika yembi. Batuka masia na Gabon ma yemba ko yemba. C'est que azan ado conseiller mama Chako na yi. Donc tout ça tout dans la quatre bazo yemba ba yepi la bazali wana donc tout le monde. D'abord premièrement l'état faut qu'on mama Chako parce que musala Chako c'est musala wa celle qui battu à l'état. Chako c'est musala depuis 1970. Azo mérité l'état fa bisambongo ndenga kundaki papa Wemba l'état fa bisambongo ndenga kundaki papa Simaro Lutumba et là on ngina ba mananga na mona ka so musicien akufi bozia venir moko parce comme musicien wana oui c'est bien bon yangwana na sengi bolikali so sengi ngai na kali na union sacrée to monaki ke to sengi na sacré ba comédien union sacrée ba comédien oui to pas makala ba kalingu nda bazawana bato se belene yangona sengi boy na gouverneur so Gentini Ngobila avant du stade fait comme avenir Chako Diala. Parce que tout le monde a changé de combat, va venir les musiciens sur la Koufi. Alors, nous avons fait pendant 1970. Il y a un PC qui est bonza qui vous l'engagez en son pour éduquer masse. Le loi Tiki Bisso a une persité. Dans ce qui a gouverné Gentini Ngobilambaka, papa Nanga n'a dit que aux amoutous, aux hommes du peuple, aux amoutous, aux landaka Bisso, partout au Carapé Bisso. À venir du stade douanier comme à venir Chako. En référence, il y a Combo Naye, il y a Makambwa Sala. Voilà. Très bien, merci. Parce que la mort n'a pas de souvenir. Chaque autre PC gâteau relié à la société. Attends, nous chaque lambé à $10,000 à Romona un côté. Mais ceux qui sont immortalisés dans Combo viennent du stade de combien venir, maman Chako, et vous avez sur ma casse pour la partie de sa comédie, nous sommes RDC. L'autre, quand ça maman Chako, l'autre, quand ça va le mondial, l'autre, quand ça va sans souci. Ndé toujours quand ça va passer le rôle à biso atika biso na scène monde ndakizora badayi di Kambala. Il y a au moins la fondation azuli kanisa réunir artistes pour ba ko ça la hommage ya maman Chako Ozaki moko le rôle à biso atiki biso na scène monde. Ba imbo ke belé ba ebité ke Chako atiki biso. Surtout là ba réseaux sociaux ba benga c'est c'est vrai atiki biso. Pour nous moyen de communiquer ba union sur la République a été il y a to salé le laka oyo. Tant que les gens va tendre et les gars pas la chaîne et le gars partout va comprendre que oui effectivement maman zate pour si les lots va me sur bien habiter zone du matin à créer tant que ça la image tant que transmettre ba o logo les gars en studio ne voyez pas que maman c'est ça motiver ça les biso et puis ali artiste le so de ça les pièces et hommage à Chako ba tu va autant la mingi te puis on le sera une fois la chaîne ici mais Nzembo et banda ko beta chaque jour ti atata okundi maman Chako Nzembo on a ko immortaliser sur yemoko Chako ngam la biso France to kanisa na ba partenaire so docteur Sengabao ba tebele ba na ba partenaire na biso to préparer déjà ba t-shirt et ça na effigie à maman la chaque hommage na ezala gratuit et puis to benga ça transport autre on doit accompagner ko banda parce que ba tienzo to en kondo si parce que tu as donné de mais on a des contributions à biso ndé to ça la pona ya maman nous on va s'arrêter là les restes tous les programmes, tout travailler ensemble dans la famille. Mais où il y a biso moko, sans côté batmusous na partenaire, tout ça n'est pas actuel, tout ça na bango. Ngana obelo moko, so ça un numéro ya mutu na ku faire ça passe pour le numéro na ye. Lelo ngai mama benga nganya benga qui est vendredi to sololi, mama benga samedi pour na tinele ba unité. Maman na hôtel na le 15 ou na kufa ki mardi na 7h30. Na semaine ngana ko ki mama kufi. Tale sala randenga ni. Si pour le numéro on est ça la passe. Et puis, tu as dit fondation fallait que nous visiter maman. Tu sur là maman a dit maman mon courta boy bi chaque on a qui prévu tant qui malade bon déjà beaucoup de prévu déjà te rendre visite. Puis ayeba ki angwa ayeba to annoncer. Mais malheureusement ça n'a pas tenu. Néanmoins l'importance de la mort. Voilà. Et je l'ai vu sur maman Chako. Tu ça la koboni. Donc Dieu a donné, Dieu a repris. Donc c'est un peu ça.
Ok, merci. Pendant mes condoléances dans la famille, il y a maman Jackie, maman Chako, donc famille mobile, mes condoléances. Talaka le lopé nezaki journée moko ya koya koyemba na ba comédien et si que biso pe ba musicien tozole la pe kaka maman par rapport musala ngo yango wana topona et on de gara to salara donc eza la musique eza la théâtre tous les 2 ans on nga ndenge moko donc on aussi pena ko palola moi mukie et ta musicien ya wenge donc on aussi koyemba donc ça va maman lelo tongo yetani pensoli pe kiti biso na miswe tozolela yo mama Chako Jackie na ngai okei nzambe sokele wa basomba kango na mbongo melenga na sombi watikela nga Chako na ngai Jackie mama donc zaki yango to sala pe na 4 donc on a mon 4 na bokasi ya mon présent hein JP Masamba balobi to kanisa kaka toujours donc ne mama kei et sali biso bien na yembi donc ba pesinga pe na mo temps na yembi ndenge salaka donc salinga pena bien makasi na sepeli makasi kitoko wapi donc merci ngaka muto yo bina ozaka na so akufi ko sentir mais le quoi dans l'esprit te moi to comprendre que ça liwa ezakité donc na vandi bongo na bando melaka mai na paswana ba ko benga ngai kota na groupe na coach na groupe moi ma Chako akufi en tout cas je suis émotionné et puis tant on a comme na morgue douleur na yoka esili donc na meli qui cité na meli logoté ils avaient kaka passine la séparation voilà et non il est marquant makasi pas maman Chako mais logoté biloko ebele makambo ebele ba vie kozana maman Chako boye ils ont déjà marquage comprendre ko va na ye ko so na ye ko lia na ye ko mena na ye en tout cas faut za kaka marqué ngana voyager maman Chako tina lac vert to kenda ensemble to lala to beta une semaine makambe belé to sala na sou eza na motema na ko bana ko expliquer nous to kenda na Mwanda to kenda journée mondiale de la femme to kenda ina ba maman Perenco na Mwanda to zaki ensemble to sa ba spectacle makambe le kanyo soto na ko bandolo ba bango c'est parce que eza biloko e marquanga donc a marquanga e belé na vie oyo na ko même pas ko expliquer na batu donc naza vraiment blessé de cœur moi liloba na souvenir a bien ezali que maman Chako azalaki maman oyo biso tozolanda ba marque na ba modèle soki biso lelo toza ba epela parce que tozalaka près de mort lelo yo ngape na ko sentir que bana nyonso bakomoni nga baza pembeni na ngai alors merci beaucoup parce que j'ai profité d'être à côté de maman. Donc ceux qui maman Chako, maman Bipendo Azana, maman Nzita Azana, maman Boli Azana, maman Pembe Lazali, maman Nzita Azali, maman Alinga Azali, Ngala Zawana. So moi babando tanga les mamans. Ba tanga maman epela après ba ntaka maman mususu. Parce que nazala na bango. Batu bakanisaka neti na leka na salon, na leka na salon te. Eza selon comportement, nga leka na salon te. Quand tu peux jouer dans le salon, on a pas de souci. Na posa wana na jouer même na salon. Pourtant bango bazali ko sala ngape na zalaité. Maman Chako azali ko yela matanga na biso na Kingabwa. Ngana mwana Kingabwa a ressorti ça Kingabwa tout ba yebi ba le vrai zéro ba yebi ke maman epela bi patience mu kende bi ke maman epela mwana Kingabwa. Ya José Mampuye na salon de Londres. Ole la ça na Londres ole la lui maman epela ndeni ndenge ngabi maman Chako nous a quitté. Donc maman Chako azali ko yela matanga na biso. Pour dans mutete là mais je attendais pas mongo lelo na dévalé secret parce que je suis choqué mais le biton botu na nga na ko wangana o pesi mokongo na wangani na mutete là non ko insister te ko beta CTT reste comme ça Nyoi jele nyoi asamboto nyoi jele Nyoi asamboto lo seke la sato la demba nyoi la dikila lande nyombute kelembeye akambola njangane Chakwa mbocho enyomi ambocho e mama mboka ola elota mbohomba homba da mamane ezaki mama zalaki simple maman zaki ko vendre na battu tout ko li ensemble ça fait moins avant Koufa, on a une semaine. Tout le monde a Thompson, na sardine, na quoi na lemba. Parce que tout ça qui organisation moko ya batete la oba jouaka
ba théâtre autre jour ba théâtre o bazaka ba tété là fait tout ça ba film mo boye na ping pong to bana kotinda ngo na loja katako wembonyama tonga to nous jouons kaka uniquement na kitété là donc maman chaque fois qui atiki biso na plein projet fallait to que des semaines passées mais to que n'était parce que ping pong a fait qui grande sœur na l'état to ça matanga ping pong na cadre matanga on a déjà maman sako azaki déjà na hôpital ba saki opération elini bango discipline faisant makasi so ba royoka te to benga olamba après nzambe ba tsa sous discipline donc discipline faisant la pour maman chako azalaki discipliné moko maman chako aki très chic très propre donc azali pena mwana mutete lo ayeba makambo donc tu vois ko salir corps na été et puis tu vois ko salir matanga na été ba salité na biso to mera on boso ba côté wana kuna mais pour maman chako oh ça maman en tout cas on a saisi ouais ko ça désordre ouais ko luka a quitter sa valeur maman chako en tout cas to zo ben en charge to kene musika nga bo mona nga mama epela mais son na telemi na longa mama epela na koma ochiche samboy alomba kombe avala Georgine non na pena matata koleka muto oyo sa ba désordre wana na ebité soki nzamba osima motema nete so satan atindi oyaka so kaka ozalaka na belemba satan yo yaka sa désordre okowe mona ndenge nini bando manaki likolo okita te po moroto kozo ebetama omoni hein moroto koso ebetama et puis masie na robon avai na se donc oyo koluka likambu omona likambu to kosenga na batu nyonso tu balela mama chako tant que icône femme oyo apesi ba valeur oyo asekisa batu to mama chako sa théâtre ngaza kite elle était jolie belle en tout cas botalaka ba image hein bo monda que non ezana moi 6 mois zaki kitoko lokola chako bon na ebité na ko comparer na nani akino jolie belle Pembe, moi, na mutete la pelle sous. Pour nous les tétés là, nous sommes vraiment bénis par le Seigneur. Nous avons nous les batétés là. Même si on moi ça mutete là au somme. Donc maman chako azaki moi so apesa ki makambu. Alors biso peto le laye na makambu na ye. To pesa honneur, to le laye ensemble. Donc mutu monte pour la kokotsa salité. Aza maman. Elle n'est pas la gêne. Aza jeune te pour ba jeune ba osa ba désordre. Il faut ba relayer na ki maman. Pour maman, ba lobi maman na minute 50-50, la pesibiso émancipation de la femme. Dans le temps déjà tozana maman chako, aza déjà femme oyo asali ebele na émancipation de la femme. Carrément, faut to pese ba valeur oya bongi na ngo. En tout cas, merci na ba o ba rolela na biso. Nzamba opambola bino. Esengana batu oyo ba na place ya kolela. Mawana batu ba na fête. Parce que vous voyez na komela mais muto ya lelisinga abondi na ngai ebi ba santo ko bondo na ngai ko kisangai ko sisangai paso na oyoka nzamba opambola bino comme vous êtes là na mona ba caméraman boza ebele ba chaîne différent na mona lingala facile zawa donc na mona ba chaîne ebele donc Mayele TV et donc bolela na biso pena na ndenge ya solo bolela na biso te ka po boya bo film biso bo lobsa biso te ne boza pe bo sa ba enveloppe na bino la que non boleli mama chako c'est une icône modèle marque à suivre en TPC abimisa makambulo ko baza bango nyonso tuna JP Masamba basangana po awa eza mama osangana a muto kabula chako ndamba parce que chako elle était partout so bengi aye azali ko tala acheter azali ko pona te qui m'appelait neti ngabo bato mususu na oboya bango mais yeza oboya na été na éviter comment il peut être simplicité dans sa niveau qui a l'acquis comme bonjour comme maman Pembele ndenge Covid-19 foyer ko lobana biso mais ye Covid-19 fa ba to en 2021 on n'est pas de 19 donc après ça biso tante le maman chako Covid nango azela non to le maman chako après sima et puis toi on a 21 donc 19 to sto tikae pourquoi zo tinga na biso to le la kana 1 mètre barrière avec nos cachinets donc to le laé pendant ndenge zo senga to le laé pour Covid-19 ko perception to perdre maman mounene ndenge wala pour la Covid-19 d'ailleurs Covid-19 moi je le connais pas je l'ai jamais vu okay. Donc il habite même pas chez nous okay. Alors je dois me fâcher quand tu me dis encore de coronavirus. Oh là là, merci beaucoup. Alors tu vas comment? Non je comment tu penses? Bon. Là je dois fâcher. Fâcher, bon fâcher non. Non, ça bon. Ça bon. OK, merci beaucoup. mpo na ngai nzembo vraimen eza te eza malobaka na oyo ya mama chako oyo azalaki mama na kati na biso mama chako kwenda mbote
eza nzela na biso nyonso yelo okeye biso toza kolanda na nsima biso baartiste toleli yo na loyembo mpe na maloba na biso mama okende malamu kwenda mbote toyebi te oyo akonéglige liwa mama Shako loba aza moteya mabe mpo aza mama oyo tozalaki na ye toliaki na ye tomelaki na ye jamais tokoki konéglige liwa na ye napesi mbote mingi na pasteur na ngai Wali ya groupe racheté na mokali napesi mbote mingi na pasteur Bola oazali moko na kati ya groupe ya racheté banandi nyonso napesi mbote mingi bapara na ngai mingi na kombo ya Lilama na mama Wenge Janete oyo ya RTNC na sepeli mingi. Ouais, tu es la maman la biso Shako, mère la biso, oaza maman la biso moko lozaki na ye. On peut se ba conseil donc yango to lele ko aza maman zaki to ponanga. Hein, so na zuba confine na ba collègue na ba président masumu, hein ba président masamba, ye mtaka ko sangisaka ko bakati wana ba papa, hein ye ba ko fana papa da maman ko aza to ponanga quoi. A to ponanga mona ye sikoyo na ya vema ko la maman. Ba combien so ba kufa na yemba te. Na yemba tu wa mère na oyemba sikoyo. Ouais, waza maman na ngada ke na ko yembela maman na ngai. Pasi na nzoto Mashako mama. Ok otiki biso ndena pasi. Bana bakolela mama ok otiki biso. Otiki pasi na motema tani kabunga. Pasa boye mama Tokamina suka Mashako Otiki biso na pasi mama biso tokolela Mashako akei wala mama na ngado ke mama na nga mama motema donc mère ezaki tout le moment ce qui problème na yepa na ye na koti na ndako apesinga conseil donc na yemba raté mais na we na oyemba poza mama maman donc message que naza président AC donc ngana kangisaka ba artiste comédien o ba négliger bango quoi to mona ba comédien musu ba négliger bango ba ozo bongo na sensité parce que le rôle ngana naza moni arezande nini areza soki mutaleki na TV a des artistes parce que naza ba musu je ba ve musu ba ngaka ba kombo o ba lie ba mbongo comprendre yo moni siko nga na yesu ko sangisa ba artiste comédien oyo ba négliger bango yo moni AAC ye ye donc to ye oza mama Shako donc mama la biso te za mabe makasi bino bato bosala ba kombo kombo lo ba loko moko te Yesu masi azana grand kombo ko leka na mukilo mais azana ba disciple na ye azaliaki na batu ateyaki batu mais bino bato bazana ba kombo boy etali bina jour asura ba to ye babino Toye babino donc tu vas prendre maman Shako mère na biso donc tout les là Mashako maman nanga yo tiki biso ngara pasi Mashako. Vraiment toye pour honorer liwa maman biso maman Shako le grand baoba a kufi atiki biso vraiment c'est très douloureux. Yango toye awa mon pe ba star nyonso baza awa vraiment eza pasi ko père de maman Shako eza vraiment pasi vraiment ba misu baza na kati ba misu pe bazoya parce que toza non awa kaka parce que toze belé non ba négliger maman Shako te maman Shako aza mutu moko te mutu ko négliger wana eza le grand baoba. Donc au monde mutu nyonso azala wa lobaka ba mesure de barrière au ba pesi nde bato bako ko éviter pona bongo sinon mutu nyonso akozala. Mama Shako toleli yo mama bana vraiment eza pasi papa eza pasi Mama Shako Papa, vraiment c'est triste. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.